JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga o ezo sunga mokili JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote mopao mbote na balandi nyonso ya JDK mopao mokonzi soda ya poto. Merci na patience na biso, na patience na bino, merci na confiance pe fidélité oyo bozalaka na yango oyo bopesaka ngai soda na bino ya mikili nzambe alola apambola bino. Bandeko na kosenga na moko oyo ezali mbala na ya liboso alanda soda ya mikili na kosenga na bino kaka to partager, vraiment to partager émission oyo et surtout to s'abonner na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso ya sika, la nouvelle chaîne na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko avant obanda émission oyo banda liboso d'abord ko s'abonner. Banda liboso ko s'abonner et sunga soda na bino ya mikili. Chaîne oyo ezali chaîne ya mafinga te awa na ya kolobaka vérité na ya kopesa bino ba information et puis kopesa ba conseil. Chaîne moko éducative. Bandeko na ngai na okene mulai te na yobeta lisolo ya poison. Ozoyoka mongongo na ngai eza vraiment na se puisque naza pe na mwa moke na problème ya santé mais nalobaki nakoki kolekisa yango boye te parce que oyo akufi azali yanga aza yanga nayebi ye ndenge tozalaka tozalaki kobenga ye lokasa ya mbongo, lokasa ya valeur. Ça veut dire que kombo na ye valeur toyebani na ye tokoli na ye kasi lelo ndeko atiki biso pona nini bandeko zala branché bolanda oyo na koyebisa bino lelo eza très important et surtout que na osenga na bino ba oyo nyonso bazali ko préparer vacances ya Noël ko fêter Noël na Kinshasa na kati ya République démocratique du Congo bo landa émission oyo malamu na bokebi nyonso et surtout na osenga na yo maman oyo yebi papa zo kende vacances na Congo maman yebisa papa asala ngele yebisa papa akeba yebisa papa soki eloko kosaleza na Congo te avanda na poto papa tourna yo pe mama zo kende vacances na Congo yebisa mama asala ngele yebisa mama akeba yebisa mama soki eloko kosaleza te avanda na poto na bana bino ba parents oyo boza kobongisa vacances voyage pona ko fêter Noël na Congo na bana bokeba camarade na Congo aza susu te motema malamu na Congo ezali susu te bandeko na ngai bovanda bolanda lisolo oyo esala bino somo na yango avana kende musika na ko remercier Serge Blaise Mochipule oyo na bengi na kombo ya SBM Serge Blaise Mochipule na Lille 59. Merci na ba conseil na yo en tout cas mbote libota mobimba esika ozali na ko profiter pe na pesa mbote na ngai na Anita Molembek oyo pe atika kanga te aza toujours wana ba conseil. Merci mingi nzambe alola apambola na ko pesa oyo anga kulutu ya meda kitenda
en ce moment na vacances na kati ya Chine et pas il y a mon commandant ya Miché ya Lady. En tout cas nzambe alola apambola bino nyonso ele kamalamu. Et encore une fois na ko profiter na pesa joyeux anniversaire na maman na biso Maman Lady. Bandeko na yo kobetela bino lisolo ya poison oyo bauti kokunda oyo yanga master oyo yanga camarade na obetela bino ngo na bosembo nyonso na douleur nyonso na mawa nyonso na pasi na motema parce que bandeko na ngai oyo tozoloba tous les jours soda na bino ya poto nazali moto ya liboso na banzi vie nanga apasha bora na kati ya Hollande esika zali a témoigner na banzi Sam Chitu na kati ya Kine esika zali a témoigner que soda ya poto nazalaki moto ya liboso na banda ko prévenir ba congolais na makambo tali poison na Congo mais bato bandima nga te bato babina nga te yoza eloko kosala te yozo kosa na Congo tolingani to na bolingo Kongola bo mamuninga na Congolais te lelo to suki wapi bandeko na ngai bandeko ba okufa tote kokufela ndeko na biso na Allemagne mbali busazonga Congo akomi kuna atikala bakunda ye petit na biso na 77 awa na France moi na 32 ans abotama awa akoli awa makamneso awa alobika ketala mboka ya bandeko na ye ba parents na ye atikala bakunda ye baza ebele na otanga bakombo te na otanga pe bango te parce que basi bakenda batika biso kasi molimo na bango epema na kimia yango ndeko landa lisolo oyo ya masa nanga valeur lokasa ya mbongo lokasa ya valeur atiki biso basi bakoti kokunda ye na Congo ndeko na biso avandaka na ville ya Lyon waza piranga na yebisa bino parce que esalanga pasi esalanga vraiment pasi yango na yebisa bino mpo sala vraiment très attention ndeko na biso akendaki mbala liboso azonga Congo banda ya poto 25 ans donc ayaka nsima na ngai aye tobenganaka ndenge ezalaka aluki bavi na ye na Paris tout ça bani tout esimbi te ti ndeko na biso akisi retrouvé na Lyon esika akoma kuna asala vi na ye libota na ye azwa mwasi na ye abengi tout na bana na ye ndeko aye kozwa décision alobi te fona beta tour na Congo après 25 ans akiti na Congo aza mwana lemba kaka na terminus wana kaka akutana ba masa na ye d'enfance quand nde tolobaka kaka ami d'enfance azala shooter parce que ami d'enfance oyebi ndenge akoleli te na nsima na yo oyebi ndenge azokanisela yo te yo wuti poto oza na mwa sola parfum oza na mwa ebika ndenge zalaka mwa jean moko propre mwa basket moko kitoko mwa lunette moko boye lokola soda poto boye mwa montre moko ya propre ndeko akoteli yo nsoki ndeko wana voa voyage na ye akende Kinshasa masa na ye abengaka ye ayebisi ye nga awa bando tika ngai en tout cas crise vraiment na osepela ntango koya olukelanga ata $200 bandeko na nga babomi ye kaka mpona $200 ndeko na biso mpe abongami abi na ye bon soki nakomi totanda ndeni tosala makambo ndeko na biso azwi vol na ye mpe akiti na kinde akomi masa na ye mpe aye ayotala ye basololi basepeli baseki tutu masa wana atuni sikoyo moninga na ye atuni valeur ndeko na nga valeur ndenge nini $200 oyo prometaki ngai valeur abi na ye na prometaki yo $200 te osengai nga $200 na bangi na yo soki na ye tokotala na ye sikoyo pesanga temps totala ndenge tosala bambongo soki monani na kosunga yo y a pas de problème mais en attendant rosa masa nanga d'enfance zwa $50 oyo osala na mwa bafere mike apesi $50 babandi kovanda tutu mikolo ezoleka masa ka pression kaka na $200 abi na ye non zala na kimia soki mbongo emonani na kopesa ye na kobenga madame na poto so atindi ngambo na gérer yango bien na koluka na sunga yo na pression na kaka masa susu $100
apprécié. Donc, comme le roi, il y a 150 $. Et le roi, il y a 50 $. Si comme masse nabiso valeur, moi, crise et koti, pia ke koti na kin, ka boyi bindeng zalaka, abengi madame nae, mais bazalaki na masse nae, d'enfance, pembe n'tanga zo benga momi nae, moi si nae, pardon, na Poto, en France, na Lyon, na ville à Lyon, na 69 département ya du Rhône. Abengi na miso na epsi, en tout cas, nga chéri, awa mpiaka, lukela nga moi quelque chose de langai, attends-moi $1000, et sungangai. Wana massa azoyoka. Momi pe akei na agence tout a sali code tout western, bake kozwa pe bango mbali. Massa ebisi susu a rappelé susu, massa na valeur, abi na mendeko $200 pour mettre kingai, na mono 1000. Ndeko abi na 1000 za ba faire, mais na usunga yo, na pesa ko dia 50, na bakisela 100, na ko bakisela yo ndeko na ngai ko banga tu ya massa na d'enfance. Bandeko na ngai na ke musika te na lisolo oyo, oh, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, na linka nepsa que massa d'enfance, master d'enfance, camarade d'enfance, a qui valeur poison, valeur akufaki. Voilà pour que na mukuse, vous comprendre que massa za la sauté na Congo. Massa oya songi. Mais na suka nango abomiye pour na $200. Bandeko na ngai prenez conscience. Alors maintenant na ngina zonga siko na ba oyo boza ko bonga mapopo kende vacances na République démocratique du Congo. O ba bengi pays à risque. Pays à risque. C'est-à-dire que bandeko na ngai maman yuso kende bongi saka déjà assurance vie, assurance décès, assurance obsèque awana France, awana poto. Na obetaka po na bana poto nyoso la diaspora en général. Nous avons des vacances dans la République démocratique du Congo pour nous passer la fête, il y a Noël. Keba oko kende ozongati. Oko kende ozongati. Keba nazo betela bino c'était oyo bandeko na ngai avec beaucoup de douleur, ya master na ngai valeur lokasa ya mbongo lelo mwasi naye na bana balandaki corps ti na Kinshasa bakeba kundi et bazongi valeur atikali na Congo soki olingi utika na Congo tia matoi mangongi tia tetu kende Congo bandeko na ngai na opekisa yo voyage te na opekisa yo Congo te Congo eza mboka na biso voyage ezali yo moto futi mbongo na yo billet na yo ngai naza wana kaka mpona kopesa toli mpona kopesa conseil gratuit à prendre, à laisser. Nazali ko obligé yote, nazali ko pekisa yote, okende vacances na ya Noël na République démocratique du Congo kasi nazali ko benda nde matoi, nazali nde ko beta sete bokeba okende otikali. Okay, bakundi na Congo. Mama yebisa papa zo kende vacances ye moko asala ngele. Azo assurance vie, assurance décès, assurance obsèque, on ne sait jamais. So ke kaka na loyenge oyo ya kin, ya bana kin, ndeko nanga keba o tikala. Oyo za nanga conseil gratuit ya soda ya poto. Papa yebisa maman azo kende ye moko akeba bozaka na assurance na bino, assurance vie, assurance décès, assurance obsèque. Ndeko nanga yi kozela cotisation ti kozela cotisation te po awa na poto eza ya kuyinda vie komi pasi moto akabela o $10 na poto komisa nzambe awa na kati ya poto moto akabela o $10 komisa nzambe parce que vie komi tellement difficile nana nga ochela yo cotisation ndeko na ngai cotisation komaka ba 50 ba 100 na minute nana ochela cotisation ndeko na ngai yango na sengi na bino ba congolais bozwa assurance vie, assurance décès, assurance obsèque, écoutera nango moins de $30. Nakata France, awa na Europe, écoutera moins de 30 €. Talaka yumoko. Pour année mobimba, écoutez au moins de 30 €. Mitango kene banganda, kene ba voyage, o dépenser ba plus de 1000, ba 1000 €, ba 2000 €. O somba bilamba, ya cher, mais assurance yo ko assurer yo.
bakunda yo avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur, avec beaucoup de fierté. Olingo futa yango te. Ozela basalela yo cotisation na poto ezalaka soute ndeko na ngai. Changer mentalité. Bima na esprit wana zwa assurance na yo oyo sunga yo mukolo otika biso mukolo otika mukili oyo terre des hommes. Bandeko na ngai. Keba na Congo sozo kende yo na bana na yo nyonso. Bokeba na BTCT bokeba bozo risquer botikala na Congo puisque motema mabende est gagné terrain. Motema mabende est gagné terrain. Poison ezako tiama na niveau ya kosakanate. En plus poison o bachela ki valeur. O bachela ki masananga valeur. Ezali poison oyo kisi ya bampese. La puissance ya kisi wana c'est-à-dire dose wana elekaki tellement que ba comprendre que ba kocholo kisi ba miomba en hôpital et ça obiki ba kochasko kisi oyo et ça le gars 2 heures même pas 2 heures ndeko nangai okei et ok la soleil à poto na koke na musika te na émission pour na lingo partager ngo na sali émission pour na bino bateau bozo préparer vacances ya Noël na Congo boke ngo passer nouvel an na Congo mabezate mabeza kande liwa keba pire master azala asute massa ya motema d'enfance azala asute bakoma binemi na biso abanzi ndeko na ngai oyoki ona ye kobeta lisolo lelo ezaka po yozwa conscience ezaka po manakata ignorance ezaka po comprendre que mukili eza ya kobeba kozela te bakosambela yo kozela te omona pasteur oso lié poison cause la pasteur te cause la te basambela yo okende okufa ndeko na ngai ko yo ba ndu solo te ko te ezala eka nzambe alinga kite nzambe alinga te bato bakufa mi batela nzambe lobi mi batela vanga na batela yo donc ndeko na ngai bozwa conscience na likambo na yo betela no c'était boké ba poison et tambo la période ngo yango yo période ya mabe au période ba fête au poison zo tia matala ndeko na pisa kendaki azongite bakundie na kini na suki awa bandeko na ngai partager vidéo oyo bo s'abonner na chaîne na ngai chaîne oyo ya biso nyonso ya sika na kombo ya JDK Mopao TV nzamba lola aotika biso te merci en tout cas na suka na yango na ko présenter ba condoléances na ngai mes condoléances le plus attristé na famille mobimba ya valeur la famille mobimba ya massa na ngai na mwasi na ye na bana et puis na entourage na ye nyonso tout na biso nyonso tout ototikali na mawa merci na obolanda kingai merci na partage na bino merci na ba commentaire na bino merci na ko s'abonner na bino surtout bo s'abonner et surtout que bandeko na ngai il va falloir faire très attention yo mutu ozo bongisa voyage na République démocratique du Congo pendant que nous passer ba fête ya fin d'année ou ya Noël na soki ya wato comme la prochaine émission nzambe alola apambola atika bisote merci bye bye. Cette émission vous a été présentée par John Diamonica. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.